Eza kaka makanisi tozo kabola. Eza kaka makanisi tozo kabola. Eza kaka makanisi tozo kabola. Mpeve PV hip-hop, PV hip-hop yango yo émission bo sepela kolanda PV hip-hop émission oyo eya pona kotelemisa mouvement hip-hop ya Congo place oyo moi pongi moi qui dit ba elingaki ekot ensemble nanga moko ebo kasta ya moko parmi ba ninga na PV hip-hop ya lelo tozana ba vraiment solo comme na bo mesano kande to ebisa rabino na PV hip-hop ya lelo tozana moko parmi biso ezamba liboso na yete na ndaku topé le pangu ya PV hip-hop aye Farex gros tobetane ba vraiment solo etali mouvement hip-hop ya Congo bana lukunga bobo sana pete ya biso choix topona honorable Jean-Jacques Mamba 868 ya biso vraiment ye wana to profrère ndeye mingi minga na ye choix na biso ya malonga vraiment nde yango wana makanisi ya bana lukunga honorable Jean-Jacques Mamba 868 toza wana topesa ya biso invité mbote poto betane ba vraiment solo etali mouvement hip-hop ya Congo voilà mpeve Mbote mon mère. Mbote boka. Mpeve zali. Zen. Bongo yo pe zali. Mpeve makasi. Moi mikolo ya trop sinon bonne évolution. Ouais, évolution c'est normal. J'étais vraiment très concentré pour la chanson Mokolo na kozalate. Na mona déjà ba image déjà na ba cimetière ndenge tournage yango ezalaki. Et silité. Tes vidéos déjà date pe date date le 28. Il y a moi on a 18h. Le 28 décembre on a 18h. Le 28 décembre on a 18h. Juste on qui actualité ça basé trop na politique et kunda news na hote. Il y a bien à préparer le corona depuis 2022 si je me trompe pas. Ils ont dit là. Donc tant que tu jouis date tu sais que toi si on a mamto ça là siko. Après aux qui n'est pas Angola. Ouais non Angola, non showcase d'Angola le 17 Oyogaga na ville à Las. Tous on a ba star rebelle ba pitbull ba zaona ba DJ procureur sko ngana mboga ngane mnoge présenter drapeau ba nintara bendele. OK. Obeta ba lever rideau ou bien exactement mama bien bimi. Au mona ba na tindo ba fiche so poster au mona na zape na guest principal. OK. Voilà, sinon dans ce pays là moko na rozalate yangonde bana kin bozela audio na déjà bima Tene bimate. Yo bimamba mon clip. On les a day national. On les a day international. Toyo kango to les a PV. On les a pour un mouvement. On les a day international. Et les a national mais day international. Voilà. Taka Angola banini. To kango bongo tozonga mom ki quoi. Zen. Merci na yo trop ingénieur Frank Mbaya. Oui ça pour la Voilà, MPV hip-hop yango émission bo sepela kolanda MPV hip-hop besoin da biso na ba radio lokola radio iWeb na 107.6 besoin da biso pe na radio Ralik na 96.8 besoin da biso pe na ba télévision en tout cas na bandeko tout besoin na la radio boko benga biso na plus 243 89 50 49 400 plus 243 89 50 49 400 on va tous en Farex gros c'est les biso les ali mokolo na kozala teza disponible le 28 Kaninga Lobiawa le 28 est vraiment disponible sur la plateforme Nyonso clip na audio malamoka en tout cas bozoengo bon telmes en PV fala ka se pesa binora rapport à la vraiment kitoko makasi mengai na okara mawa na pasi pour maman perpéti et mon musique ça œuvre d'esprit œuvre d'esprit vraiment faut la tarango et ça nze mone ozo ba branche belé ba tiktoker bazo sepela nango ba président et on a perdu moi beaucoup de place na répétera alors qui dit bien tu otanga na tu pour la bi pour obimisa na respecter trois principes vitaux na ça na choité on a il faut ça mystique on a ba penche ça en pena et on a pour na ngati ça pour na biso tout mais maman perpétuer déjà yo kango tena immortaliser da walinga ngote pourquoi linga ngote alinga ngote pour aliwate tara pour ça moment boy so qui manzembo na bana vena no développer sujet premier couplet et le bara trop
Mokolo nozala te, bien sûr que nozala nase, mulunge moto zala te, bolela te nozala pre, binemi nanga boya pe, bola tata pa jamabe, maman lela lemba te, papa talondi mate. Dans le sens que tout est écrit sur la Bible. Et ça va vision aux gens baiser quoi ça tout est écrit sur la Bible que biso bana neto kunda baboti et on mona loba maman les lembate papa talandi mate. J'ai clôturé encore la chanson à la fin. J'ai donné un conseil dans le lobby: conduis bien ta vie mon frère ma sœur, méfie-toi de la jeunesse, plus tard sera trop tard. Avoir tout le verti c'est possible. Donc solandi baloyenge okufa otika ba père parce que muto kunda baboti awazate zen mais yo olandani non bomoyi bampe feza na ebele photo ça. Voilà, Laura Bampé Vezali, plaisir à trop. Toi évoluer na biso vraiment tranquillement. Il y a l'homme au Salamagi na Côte d'Ivoire. Oui. Et les cas qui pour na Fali, pour pas les cas pour na faire rigola. Est-ce que biso pe na PV, moi bi copier ça la rabiso moi bien. Aux artistes et c'est instrumental monto tié là, aux endroits des freestyle awa. C'est instrumental moi za hip hop, moi que zali de lokoti kaka. Oui. En tant qu'artiste, il faut mater la kaka. Chose à terre, oui, un PV. Pour un PV. Tout ce là, les amours là, moi, si kaka. Comme ça, tout chango pour et ça là vraiment PV. Ma casse. Zen. Voilà. PV! Ok. Zen. Yo va vivre un PV là, ici. Là, c'est qu'on a pas raté. Ok. J'enfléchis mes genoux juste devant un combat. Je suis obligé de rester debout because la vie sans vrai combat. Je vise les yeux vers la ligne. Prochainement je serai en combat. Fongola Mateo Yoka Naipona Kosasa. Tous les forts rappeurs ya Kinshasa, Oboya, Olinga, Banganga, Benganga, Fares Gros, Poésie Daye, Soko Boyango, Ebogo Panza, Fares Betaye. Ochetembe nazipio bacha instrumental na bomio babengi bambila la fongomi naza vampire naza monstre okoki kobenga nga ve zombie. Voilà, on a Farex Gros, hein, mais qui commente là vraiment, instrumental, on est dans la fanfare, grosse caisse, on a tout, on a tambour, donc les gens qui bobiso, donc on a biso, bon biso to copier car là aux na Côte d'Ivoire, on a au bord ça là, on a donc ça dit bah c'est l'artiste, son oh non coup à materate, oh pe azara pe atana idée coup tout est à commenter là, alors biso pe en PV, to copier kaka, bah bien copier là moi malam to mon qui a moi malam pour na biso pe, to make ça moi bana mai na biso awa po ngo bo kutana lo ngo kuna ba ndenge nini ba ko vraiment ko bunda ngo vraiment sinon sentir ndenge nini yo moko liko l'instrumental wana eza ba innovation mais ba tumsu ba oboya eza mystique mais félicitations ba recherche ba boye bien. OK boye pena poto travailler pena moi dire quoi. Voilà. Zen. Boye vraiment kitoko makasi siko to ke na deuxième freestyle. Oui. Ko eza un instrumental normal. Zen. Voilà et bongo tozonga ko. On a ce ko yoko vraiment bien. Voilà. M'pavé! Mel musique. Combattu mais jamais zabati. Zen. Mel musique. Ok. Zen. Hein? Je me présente gros Farex Gros des teams Zen en forêt. Quand tu m'as vu, c'est circo bangé bangé. On aime trop des sky et on paie du bangé. Ne t'inquiète pas ici, y a pas de bondi bondi. Ne t'inquiète pas ici, y a pas de bondi bondi. Rapa sur le bondi, partout na kangi. Ton rap est trop laid comme éclaté moi na maï. En plus na katilai, keba na ngai. Attendre mon niveau, c'est sûr qu'enze les amolai. Banzambe ya kanai, bana team Zen. Sans oublier New York et en plus bana Paris. Nakola na Bougari et on peut bagari. Ça c'est pour Youssoufa. Hommage à Primes Parolier. Zen. Ok. Hein.
bokanisa kinzembo sili monda muna eko bakisa lokute mikili lelo na yeko lakisa tovandi na molili komela na kolatisa ndeko tala mokili mboka ifo automatisa tokatisa banzela nzela kanisa bezela zela Mon mère, pour ma maille, pour la mela mela, moto epela pela, bango bazago banga banga, toujours kenge shege, chance loko pamba pamba, tika banda banda, bango banda banda, Prince parolier, Dr. Fraise Ayuko langa langa, rappeur de bala bala, ce qu'on a mon salango boy. Tigana banda banda, bango balanda landa, Farex Gros, les seigneurs du Peura, rappeur de bala bala, fait de mon gala ngala, je rappe comme une soufa, sauf c'est moi, salingala ngala, yo yo, fais tomber le dala pour ma clique, femme pétant le nganda pour l'époque de Banakin. Pendant que le mec de Boulouo tape de Gilly, je tape trop le bédo comme tu voyais na benda bilili. Bino soboni ngana, tu na bango na masina na banda magamu ya rabalingala. Voilà, PV Hip Hop yango émission vous c'est la Kolande yango PV Hip Hop. Boko benga biso na plus 243 89 50 49 400. Pour la bino bande ko bozo na biso vraiment na ba radio en iWeb 107.6 pe na Ralik 96.8 on a topé si ingénieur Kassanda Wet format ba Salam Ebele format ya trop. Bana Lukunga na sabino ka rappel Bana Lukunga ya biso topona pe to préféra vraiment honorable Jean-Jacques Mamba na 868 code ya Lukunga yango na 868 code na biso vraiment Lukunga na motu na biso tanto lalaka to la moka kaka na 868 vraiment Yakobo sana ezate place wana Farek. Oui. Merci à trop la freestyle. N'impliqué bandi un PVP ben ça vraiment que c'est là pour na ko freestyle wana. Au kamoli biso non ya biso mon non ya ba fanfare et puis oui na biso siko vraiment mais normalement on dédicacé trop Youssoufa. Youssoufa a marqué trop na histoire ya carrière na yo na moni. Non en fait moi je suis trop Youssoufa. Non le banden. Na yo ka fac je trop parce que vu qu'elle a compris ma mbo lo bara trop té. Il y en a mis ça trop na Youssouf. On a fac de trop. Fac de trop. Oh comment t'as va bleu ça là. Na make train apa non couper na rende nini. Ha make train. Mais na bosse bleu wa ngoze là. Na to évoluer na biso. He come bébé. Ha churi nai. Ha make train. Youssouf kabilo wana siko. Et à tout c'est ngai. So mon père me connaît tes apprenants beat mo boy trop states France. Mais paroles c'est que moi ndinga siko ne mutu et li musango. So Youssoufa mutu mo boy na oge bena trop. Na bandoge depuis 2009. Voilà. Na linga to ka audio moko. Il y a passage il y a émission il y a Zozo atero sala. To kara moi etenia maloba mo loba makina katwana. Après yo to tikoloka micro et taki rappeur artiste rappeur yo pe saraba détail na okaka oui o commenter ka sur yango zen voilà mpeve omoni elo na katsanze moi ya impère na ndoba ndoto na ngeza na rappeur na biti c'est-à-dire yo olali na butu longi na tongo mobobi fona na ke chasse le na fona zonga na nzoko après au mili banda mbo mo bando soyo bu bando chaika mbo mo bando ganga bando chaika ocha bambo yon ba que na minso clash salama no tepo c'est objectif na mission nzoko bamboa banani banyama mike nyoso banya ou tozana c'est dit temps na bango di on ndo ba non na yokate pour mamakela mbona ko chango ngokate ona na yokeza ezenzo éléphant na musika soki ozana na vision ya nyama munene banyama mike ba lobelo elote yona ndo ba ki clash na RDC netina na mboka na biso osango na nani na osango vraiment na nani entre biso baleki wana nyonso bayibi bayuma na tu bayibi c'est-à-dire wana bango yo kinga za bayibi bango tu nyonso zaka loyenge bayibi bango tu bon yuma na zo beza ya kombote ya kombo yuma la grand esprit
il était ya comboté mais ba yu ya misala bango tout ba ebi ba rappeur nyonso ba ebi que tipana la musique mais ebi ka moi le ngi pa lingi ba yo kae mais alingo répondre mais ça binoté baleki binoté sa division ça ability quoi. Ah donc je comprends bien que bateau nyonso tout o ba meka copier bino baza baleki. Bon, moi, je réfléchis aussi comme vous. Il y a binoté baleki moni na beta ki moni mbo pa osa mko na yo obotami pena boye na sima ya mbomo azana venyo na soka batu fort mbo pa osa mko na yo yo no lobi baleki ya no ba ça dit muto zalara maître ya banyama muto zalara maître bamboa il y a un exemple na pena bige baleki bango ba yebi que et no baleki par rapport à niveau de travail par rapport à mususu. Voilà, Farex Bro. Zen. Tolandi na yo audio oyo. Il y a Zozo Machine. Na bitena benge nani po na bino po biyo moko yoki. Bon, les King na bino nyonso eza likolo koleka bino na lingi otsaka maloba likolo ya oyo alobi nini koloba na mai oyo Zozo alobi bamboa abotenga fort bana mai baba comédien vidéo mon mara non viral ba finga gampo de aigle o monotonie après singa pardon ma singa pardon talubana arrogance tout biso ne ta boy do banga mutu te banini ba misinze mo ba oto na fait distraction comme non méditation nous va bimisa on a repris quand jamais fallu et faire rigoler qui t'a demandé celui qui se sent piqué connaît l'affaire oeli susu babo kinze mosoge pot ole basa la promo ya bon na bango bana na succès tende babo da ba ya vide bando clasher su ba rappeur obenga batu bamboa tout le monde a audio mo ya Inosbe bimara wat azaki vraiment la kando senti il était en colère mais à se préserver bon muke abi bana wana bana kingani ce qu'on parvenir ko benga batu bamboa asa vantere so qui azo continuer boye carrière na banda les sil mais ndeba boye faut ba se remonter ma casse so ibi loba ba boye aussi là qui l'idée comprendre que bon pena boulot est susté ba ya ki trop na intimidation ba comprendre yo ana ko mon obeta mikolo tout fait à succès nazalaka na kanda pona yo mutaluku kwa mimi un vrai rappeur devaye naza lokola likala eska ko rapper nakokufa papa wemba ya sap kongolo ata na tom na ko sape naza nganu deva firi na ko frapper azana ye ndumba pa ya mparka juma pona decha boye la ngana beta ye na buke na zui rap na boko sugar daddy na bete mai babule bakoyiba manaka ngana yibi mpoka anga ye ba rapera kino bana succès yebisa bango balukanga ba percer ba carrière na bango déjà na effacé baza ba mpese ngana soso premièrement nda bongo zana yo aussi la makasi babeti kombe lenze mo ebetade est-ce que ninga bongo akoyi ko se rendre compte tege ana penche la ntele ginze mo fabilizo nini comment tu t'en es bougé on a penché les guides bon là il faut bunda on a penché on a ce que babilo on a ba palangani ba haya ba palangani ba moni na beti eleki makasi ba haya ba palangani na beti liko finanzo ta monguna ege ko za mwana ngani voilà le quoi yo zala no polyvalent to kana kindobo ngasko na rappeur animateur chanteur voilà to ka kindobo après to zanga quoi voilà Mpeve. Voilà, Nabi qui Kindobo s'appelle ici, hein, Chris Vangu, Chris Vangu vraiment, Chris Vangu, hein, PV ça la passe aux alliés vraiment courage et belé et au Simba, te remonte te Rosalazala toujours, hein, na Gradi GM créative, hein, Gradi GM créative vraiment, PV a trop moi la mère, Bikara tout ça la ngoka bongo, pour ils la vraiment kitoko, makasi vraiment trop quoi Kindobo, promotion nango je continue toujours. Oui, je continue. Et continue. Clip Peso maintenant 2024. Ça bien. Le projet à venir c'est belé. OK. Voilà. Le rato chité na biso moi message moi sou kana ba PV na yo ozoti kapo yozo ke na yo na Luanda. Bon message sur ça pour un signe de respect.
rappeur ya kine bozaka ba complexité muninga na bino mobile ya pe aleki bengi bino tout bamboa pona yebi bato be ba ko bengi bamboa bato ba clasharaye mais balwa les mututu boyebisa baba na bino azana respect ya bato azana respect ya bato bon le 17 août aux Angola na ville à Las Farex Gwaza on a un guest spécial ngai boya ebele bana Angola na Rosa on a billet bani na 5000 kwanza 2000 25000 kwanza 50000 kwanza na 50000 na 100000 kwanza boya ebele na Rosa wana to bana na gindobo na ko yungula pena Angola wana boko sebela pesi mo ba mbote mo mukie ko bat ba ozela ngamo tro na lwana ngo Sarko Massimo Chrisley Christelle Mbunza Feli marché central Mavemba les jeunes Lions Angola Jordan Divangama chez la Rihanna joyeux anniversaire encore à Ben et Isango Youssouf Mala les Français Mala Issa Mobutu Benjon de Beat Jema Maungu Joe Emma Zen. Voilà, Zaki PV Hip Hop, Zaki Bongo, na Oyabiso Farex, gros, oui, hein, Yakin de Luanda, qui représenté, hein, par rappeur Yakin. Nam panjouana ko beta concert tozela iba image en soroye libiso et ça vraiment kitoko makasi poto partager en to pesa merci na ingénieur hein ingénieur Kasenda wa tout vraiment apprécié ba merci à trop vraiment Jenny Swadje vraiment un PV à la place aux Ali bana lokunga honorable Jean-Jacques Mamba ya biso topona 868 hein 868 vraiment ya biso yango wana quoi voilà PV na biso comme Nasuka, Tokatango Awa. Mpeve! Oui. Eza kaka makanisi tozo kabola. Eza kaka makanisi tozo kabola. Eza kaka makanisi tozo kabola. Mpeve!